chichi Tolembi Zongisa Injustice comme na Congo Zongisa na Rwanda Baviol eleki ebele Zongisa na Rwanda Tozangi kurana maye Zongisa na Rwanda Sala ezangili futio Zongisa na Rwanda Shekedi wa mulumba Bandeko Balandera de Lisanga to Zanabino lisusu na poko ne to Takibino mokomo jeudi 9 août 2018 ngaba bino su kitenge na zali na ligne na président Gilles Bavon Mwamba ya parti politique ANCL oyo boyebi ba balandaka biso mingi alekaka de temps en temps azangi sakate na tango événement eza na mboka République démocratique du Congo na tango mikakatano eza makasi na tango makambo kokabola na balandera de Lisanga pe ekoki ayaka azalaka na biso en ligne mpona tosolola pesa biso mpe bapoint de vue ya makambo ndenge eza kuna na ndenge opposition azali kokende na makambo. Jules Bavon Mwamba, mbote mingi epa ozali mbote mwana mboka eko Yezu Kitenge esengo lisusu kozala na yo elongo na pokwa lelo en direct ya Radio Lisanga to koemettre à partir ngumba Amsterdam na mboka Pays-Bas to kosola lelo lisusu na ba situation ya mboka République démocratique du Congo ndenge to mesana kosala ebongo to kabola masolo na ndenge tosaka toujours na annoncer pe lisusu na studio tozali na ndeko Yannick Kabwa Matondo ye aza pe moto na biso ya Fondation Lisanga pe Radio Lisanga asalaka na biso pe ba animation ya Radio Lisanga aza na Fondation Lisanga pe chargé ya dossier ya droit de l'homme yepe azo prendre part na émission ya lelo ozala pe na makambo ko partager na biso na ndenge na mituna pe na ndenge ya point de vue ndeko Gilles Bavon Mwamba okoki pe ko sala introduction na yo comme ça to oyebisa biso ambiance nini oyo eza na moment oyo na mboka Kinshasa na tango oyo ozala biso elongwa wa oyo kosola biso. Merci beaucoup mwana mboka ndeko ki Yezu Kitenge. Ambiance ezali awa ezali ambiance ya bato bayebite mwa isengo mwa kobanga mwa kimia mboka eza malili alors sinon kimia ezali makasi mboka eza malili kobanga eza na bilongi ya bato bazo solola na kobanga bato bazo vanda na mboka na bango lokola bazai pa ya bapaya. Donc, ambiance où ils ont régné généralement Yangwana. Vraiment, Eza Namutu ya ndenge oyebisibiso, batu baza na mwa bobangi, batu baza na mwa malili, lokwa baza na mboka mopaya. Eloko nini oyo ekoki kozala cause oyo esali ete bato ambiance oyo eza sikoyo ezala ndenge wana. Bato bakoti matanga po bamoni bakanisaki oyo alingaki kobima na mai alingaki kozala dauphin abimi ndakala to bato baza na confiance te na poursuite ya processus électoral. Merci beaucoup mwana mboka Kitenge Yezu. Awa boye nakobanda makambo ya lelo émission ya lelo na pesi d'abord ndeko azana yo ndeko Yannick Mbote Mbote ndeko Gilles Bavon. Merci beaucoup. Na pesi bandeko nyonso oyo ba patriote nyonso balandaka biso bipai nyonso mbote na bango nyonso bipai nyonso bazali. Eloko esalami lobi ndakala dauphin capitaine nyonso oyo bimi lobi d'abord na kobanda ezali eloko moko te. Autrement dit, eza un non-événement. Eza eloko moko ya mutule te, eza eloko moko ya pamba
parce que constitution na biso elobi ke eloko ya bongo ifo esalama normalement photo tia makanisi na biso ke eza likambo moko ifo esalamaka normalement lelo oyo il faut topesa nde peuple congolais félicitations mingi topesa baacteur politique ya opposition biso oyo boye bafélicitation makasi topesa rassemblement topesa baopposant nyonso ya solo bafélicitation topesa bango matondi mingi parce que eloko oyo esalami lobi il fallait esalama depuis le 15 septembre 2016 ou esalama bien avant date wana esalamaki na 2016 te lelo eye kosalama ebimi lokola événement c'est un non-événement parce que Bangone, président sortant, Joseph Kabila, a créé mystère Mogoboye. A créé esprit Mogoboye à Kobangi Sabatu que Yende a. Bandeko Boebi Ndenge. Zalikolo ya moi, propose oui. La connexion. On va continuer? Oui, on va continuer. Alors, Nabandai Koloba que président sortant a créé mystère Moko Boye autour Yako désigné Dauphin Naye. Autour ya démocratie Oyo Ezali consacré na constitution na biso. Yango to Bandai Koloba que eloko esalami lobi ya kobimisa Dauphin Naye. C'est un non-événement parce que to obtenir yango na makila ya ba Congolais. Oui, toko zera suba moke boyebi ba problème de connexion. Oui, ndeko Juba bon. Continuer, c'est bon? Oui, continuez. To yoki lisusu to komo yoko lisusu. Merci beaucoup. Biso oyo boye ngai oyo mulobeli na bino leader na ya mboko oyo nazalaki victime ya koloba na biso pona ko réclamer démocratie, nazalaki séquestré, nazalaki empêché de sortir de chez moi pona que les marches. Na ba militaire bakangi ndako na ngai pona bimate. Alors to obtenir eloko esalami lobi tozwi yango na makila ya Barossi, tozwi yango na makila ya ba Congolais, tozwi yango na makila ekokaki kozwa mabongo te yango ezobangisa bato ke mpona nini lelo poye facilement asali yango mais asali yango na facilité te ezali bacontrainte makila ya bakongolais egangi misala oyo opposition tolakisi ye egangi communauté internationale esungi biso po tokoma na biyano oyo ya lelo esalami lelo oyo esalamaki lobi makambo tozo ko vivre lelo ezali vraiment mbuma oyo ya sacrifice ya peuple congolais sacrifice jusqu'au niveau suprême makile tangi alors c'est un non-événement ezali eloko oyo ba créer mystère autour de ça mystère moko inutile na président sortant Joseph Kabila. Ezali eloko moko te il fallait ça depuis 2016 mais toutefois toza prudent parce que il s'en a une liste il y a ba candidat définitif ba candidat définitif ou na liste oyo ko bimande to koyeba nani ya solo aza candidat toza ba kizengi te tozo landelango de près pour chaque candidat batalisi biso ye que azoko signer ko remplir ba fiche na ye parce que fiche est individuelle mais fiche yandakala ou Dauphin wa bimaki lobi tomoni ke eza rempli par directeur ya cabinet ya président sortant alors toza vigilant tozo talela eloko nini balingi basala na mboka toza vigilant toza debout eloko oyo basali lobi ekotisi biso na distraction te soki ya solo penza esalami boye eza victoire ya peuple congolais likolo ya mabe ya misala ya mabe ya esprit ya mabe
oyo ekomaki korenye na mboka. Eza victoire na biso, eza victoire ya peuple congolais. Yango wana pona po wana yango wana malobe pana mwana mboka. Matondo pona ndenge ofungwele biso nzela ya ko talisa biso ndenge nini likambo lekaki lobi monani effectivement eza nango pe événementé, il fallait ça la d'après constitution. Eza eloko bat bakoki ko kemande te bat babundeli yango loka bat bazo bundela eloko bazaki nango te protège na constitution. Ezali tisikoyo ezali nde victoire ndenge lobi ya peuple na bundeli nyonso tout ya démocratie na opposition oya solo na kati rassemblement pona ko talisa ete constitution eza constitution mutu nyonso esengeli a tosa yango oyo azali kolo nango azali te. Bango pe bakoti na confusion kote na bango wana etali bango po mingi basutenaki ye na Kabila désir ye moko asa kimaki mbango kote ya ye candidature baza na confusion kuna pe na kati na bango wana mitali bango bakosilisa yango ndenge babandaki yango bango moko. Sikoyo awa tokotala sikoyo ndenge lobi polali pongite biso nso ape tolali pongite po tozolandela toujours situation ndenge ezali etumba ezali nde pona baélection esalema na ndenge longo bani po assurer sikoyo alternance wana po ye fallait pas azala na ye candidat lisusu eza nango événement te. Mais sikoyo machine a volé ndenge ye moko kolo nango nanga bengaki yango pe a confirmaki ndenge tolobaka na ba fichier wana ya bato yo ya lokuta bao bazali na ba empreinte te empreinte digitale eza te bao baza basi bakufa basukoli yango te balingi kosukola yango te bozotalela yango sikoyo ndenge nini ndenge olobi kuna boza na distraction te c'est-à-dire bokokota distraction te ya annonce ya lobby po bo kanisaki makambo nyonso eza malamu. Mais sikoyo bozotalela yango sikoyo ndenge nini par rapport ya élection oyo bato bazozela na décembre po soki ekoti lisusu banungunungu lisusu na kati ntango oyo nyonso bango bazosala oyo bazobebisa mboka tokokende nango sikoyo wapi stratégie eza mpenza te oloba na polele soki ndenge nini kasi likanisi kaka oyo boza nango po toyeba ete bolali mpenza mpongi te ya solo. Merci beaucoup. Mutu moko te aza na likolo ya mibeko ya mboka. Lobby déjà président sortant asali oyo ayenge na ye na ndenge totindiki ye. Nulle part dans le monde élection ezalaka toujours parfaite. Ezalaka parfaite toyebi yango très bien. Nanga na seni na ye baza likolo ya mibeko oyo ezobongisa mapolitiki oyo tobengi na lopoto loi électorale ti. Machine oyo tobengi machine à voler oyo nanga confirmaki yango ezali machine oyo mibeko ya mboka na biso loi électorale eyebi yango ti. Calendrier oyo moko abimisi yango eyebi reprendre machine à voter te, machine à voler wana te. Ça veut dire quoi? Ezali invention moko boye euti soki wapi na monde moko ya milimu ya mabe pona koya kwambrier peuple congolais. Totia machine à voter entre parenthèses toke na fichier électoral batalisi biso na OIF ezali gouvernement congolais moto bengisi OIF aya kosala enquête na ye atala audité seni muke abimisi atalisi biso que tozali na 16, quelques pourcentage yaba enrôlé sans empreinte. Ezali bango moko gouvernement moto abengisa taki bato wana. Pesi biso ba révéler biso secret wana. Tosali calcul muke tozo koma na ba 6 millions et demi yaba enrôlé. Ba expert mususu batalisi biso que ezali 6 millions quelque chose te ezali 10 millions quelque chose.
Alors biloko mibale wana ekoki kokende kosala élection te. Lelo bato bazo kufa. Lelo oyo bato bazali ko voyager. Boni fichier électoral bazali ko actualiser yango te. Bazo ko réactualiser yango te. Fichier ezaka na 30 millions quelque chose d'enrôlés. Bato bazo kufa na bitumba. Bato bazo voyager, bazo kimamboko yo. Insécurité mulili bipai affaire ezotambola te. Mais fichier électoral est tel mika bisika yango. Ezali lukuta. Mutu moko azali likolo ya mibe kwa mboka azati. Loi électorale eyebi machine à voter te. Eyebi babiloko bazoko sala ya mikakatano pona kokembisa bana mboka te. Machine wana soki toke nango na maponami. Toke na fichier oyo na maponami. Na kolimbola na lolenge mususu etalisi te. Boke na maponami oyo ezali déjà na poison. Poison ngo batie na miso na biso, bazui machine à voter batie, bazui fichier électoral ya lokuta batie, bayebiso yaka sikoyo kende élection. Ezali okoma accompagnateur. Bazui bilei na sani batie ba poison mibale na miso na yo bayebiso yaka olia bilei. Yango wana élection wana ezali kokokana na likambo na uti kolakisa ya kolia. Batie poison na sani bazotia biloko kolia, bayibiso ya kolia yo pe bandi kolia. Elingi utalisa autrement que ata bazui papa ya Rome. Batie ye l'homme le plus populaire ya monde. Batie ye contre Shadari na machine à voter na fichier wana, ça veut dire Shadari akobima président ya mboka. Machine à voter tokokende nango na mapona mité. Lelo oyo depuis lobby tozi acte que tokomi na interlocuteur ya sika naka ya ya batu ya FCC ex majorité présidentielle tokomi na interlocuteur ya sika tokosfanda tokosolola pote machine à voter ezala écarté toyebi peteke na habilité bakoki ko tricher. Mais habilité soko tricher, toza na moyen ya koluka preuve pona kotalisa que na 2006 o tricher ki boye ndenge totalisa ki malumalu ndenge totalisa ki ngoyumulunda na 2011. Mais avec machine à voter, ezali machine à problème. Lelo ils ont créé problème na États-Unis. Président ya États-Unis azo courir invalidation jusqu'à ce jour. Alors tokoki kozwa risque wana te parce que eza risque ya munene. Lelo oyo bango balingi basala makambo na lolenge na bango ndenge tobengaka na Kinshasa na nko. Ozi muntu oyo azali courir bas sanction européenne. Oyo comme de Négocier d'avant Mwamba. Okomo bima entrecoupé. Bazo courir ba sanction ya mikili bipayon c'est ya ba mingele aussi économie bango. Négocier d'avant Mwamba. C'est bon? Continuez Kolbakas. Merci beaucoup. Oui. Na bandaki koloba boye mwana mboka. Oui. Que machine wana tokokende nango maponami te. Soki botoke nango maponami ezali lokola toke ko accompagner batu ya pouvoir pona alternance et salamate système et continuer. Biso tozana besoin ya alternance. Na mboka na biso to vivre na tangu oyo ya boumbu. Oyo tobengaki colonialisme. Toyoko vivre na période ya dictature. Alors toyoko vivre période oyo moza lobi non ba immigrer na koti na bango toko misusu occupé. Alors pona alternance et ça la manamboka na biso ebongi tokende na unité oyo ya que to bunda machine à voter elongwa na maponami na biso pambate ezali lokola élection moko ezanga tina oyo bozo kende déjà kobeta match
mutu oyo asa gagné asa yebana na ye déjà. Alors balobi pa na mwana mboka. Okomi na esika ope ngana ngaki na memayo ndengo lobi esengeli kozala na unité mpona kobundela likambo mpona machine à voter elongwa. Na ndengo ozali kuna ndengo ozomona baalure nyonso ya bato badepose bacandidature na bango na présidentielle ezala oyo asali na ndenge individuel ezala na oyo asali mpona nkombo ya groupe baoyo bamibiangi ete bazali na côté opposition bazali penza na kopesa rayonnement moko boyo ete bakozala bomoko mpona kolutte mpona likambo ya machine à voler oyo bautilize yango te pe banettoyer fichier électoral parce que toyebi yango soki machine wana eza utilize te banettoyer fichier bon mutu oyo ya Kabila soki Ramazani Shadari oyo akoki na ye kozwa même pas 5%. Wana toyebi yango parce que toza ba Congolais toza na basolo na batu ya kati ya mboka bato yo ba détruire mboka na plus de 10 ans et ba ye lisusu kotia mboka na pause pendant 2 ans oyo memi batu ne lo côté po babimisa mutu na kati na bango ata na fraude e koki kosimba nango peti mais sikoyo likambo eza sikoyo oyo opposition sikoyo akoki koluka ndengo lobi koboya ko accompagner sikoyo ba mususu bakoki pe ko valider fraude wana na tango yo bomoko ezali te mpona ko refuser machine na po ba musu baza wana ba candidat musu baza wana toyebi pe bazaka lokola ye pe Ramazani Shadari tika toloba bakokozwa pe 5% peti bakokozwa toyebi te lo nini bake kotia ba 100 000 na bango kuna batu bazolobela ngo mingi soki bakei mpona ba se faire remarquer toyebi te siko ba se faire remarquer na kan nini na kan ya opposition to ya kan ya bateneur oyo baza sikoyo na pouvoir po bapesa bango nini yango wana sikoyo likambo oyo tongi toyeba ba atmosphère oyo eza kuna ekoki kopromettre ke bato oyo baza wana basangana mpona kobunda sérieusement machine wana ezala te liboso nano ya koloba likambo ya bato baa na prison na bao baa libanda. Ozolanda biso ndeko Gilles Bavon Mwamba. Ndeko Gilles Bavon Mwamba. Connexion ezakaka to moni lokola. Naza na bino 5 sur 5. Ok. Malobeza mboka yo. D'accord. Sikoyo ça va kuna? Oui. Merci beaucoup. Nabanda koloba que unité ya opposition ou bien unité ya ba acteur politique pour la machine tozo monango na ba discours ya ba candidat nyonso oyo ba uti na CENI. To moyango na candidat nyonso uti na CENI et puis ba répondre pe ba lobi pe liloba moko ya que président ya CENI atalisi bango que soki bolingi to longola machine il faut to yokana pour ne repousser l'élection. Parce que date où l'élection est le 23 décembre, et ça par rapport à la machine. C'est que, sauf qu'une unité, salami ya solo, n'est tous information que Nangonga oyo tozo ko solo la na bino boye, tozo ko kabola maloba oyo, ya makambo na mboka na biso, opposition, bazo solo la. MLC, UDPS, UNC, na bandeko mususu, baza na kacha ko solo la, pona koya ko attaquer CENI pona kolongola machine à voter ou machine à voler. Donc quelque part toko koloba que moi unité ezali mais unité wana oyebi malamu que tozana deux catégories ya ba opposants. Tozali na ba opposants, il y a gouvernement ou il y a injecté dans l'opposition et puis tozana ba opposants oh, il y a solo les opposants du système. Alors, bah opposants il y a gouvernement wana bayaka
pour justifier l'échec de l'opposition. Pour justifier l'échec na kaya opposition. Tala nano exemple mouke. 2011 caution ezalaki $50,000. Tozalaki na 11 candidats na présidence. Mais lelo oyo ba candidat président de la République bazali 26 candidats avec caution ya $100,000. Alors, le col a accordé 5 jours, tu vas éviter combien? Alors, ezana eloko moko soko tali malamu na ba jumelle na biso bato toza initié, tozo comprendre que ezana je moko ya flou ya ba candidat wana to ba yebani même pas bisika bazo ko utela ba komoya ko déposer ba candidature ezali po to mona bango ndenge uti ko mona na koloba awa ou bien bazo sala publicité ya nini $100,000 ango na crise oyo na mboko oyo bipai misusu bako kanisa ke mboko wana penza économie evanda tala bato ndenge bazo ko s'empresser ba déposer ba candidature na $100,000. Donc tozo bondela makasi unité ya opposition et salama po ebundisa machine. Tolobeli na unité pona élection te mais tozo lobela na pona machine. Soki mutuna mususu pona opesinga ndingisa na ko continuer susu pona maponami. Mutuna mususu ezaki na kote ya Yannick Kabwa Matondo po ye abane komituna po lokwa ye azalaka na dossier à droit de l'homme po na bato bazana na prison oyo esengeleki batika bango liboso ya maponami na baoyo balingi te bazonga na mboka bao baza na prison so totangi lokola ba Jomi Ndongala oyo libanda bangi bazonga te lokola ba Moïse Katumbi siko likambo wana eza likambo yako loba ete lokola ba médiocre bazana na commande baza ko respecter makambo nyonso te bon to kenda bango na ndenge ya kobimisa bango balongwa comme ça to zongisa bandeko na biso na liberté nyonso to ekozala lisusu likambo ya koloba ete totie kaka barrière makambo wana nyonso fe kokisama. Merci beaucoup na mutuna oyo pesinga ya ndeko Yannick. Na pesi matondi mingi na mutuna wana na monique eza vraiment na matière oyo ya yemoko ya droit de l'homme. Tolobela tiango na émission ita koleka 5 points autres soulevati décrispation eza na kati lokola préalable lokola condition moko pour maponami salama. Kolongola machine à vote, machine à voler, na réactualiser fichier électoral, redynamisation, ya CNI, biloko wana ezali ba préalable. Balobi maponami ezali moment moko oyo bana mboka bazo sangana pona kopona mokonzi na bango. Alors na moment wana exclusion ekoki kosala mate. Ba catholique basango batalisi biso que dossier ya Moïse Katumbi ezali dossier moko pamba. Il faut azonga na mboka na ye aya kosala misala na ye na lolenge moko ya mutu moko azali libre. Dossier ya Jomi Ndongala ti na Nations Unies bakomeli gouvernement ya mboka ke botika mutu wana dossier na ye ezali pamba. Batunyo sur le droit de l'homme, balandeli dossier wana bamoni ke ezali montage, c'est un détenu politique. Dossier ya mwana mboka Muyambo Jean-Claude ezali même dossier oyo balandelaki ndeko Moïse Katumbi ezali dossier moko du montage. Eza dossier moko ya pamba. Frank Diongo boyebi ke azali détenu politique. Donc, des crispations aussi longtemps que Kosala Makate, c'est que ma ponami oyo et Kosala Mate. Parce que acteur moko ya politique a kondimate a kende na ma ponami samba na mboka wana ou des crispations et salamate parce que ezali préalable, ezali condition pour ma ponami et salama. Donc, ndeko Yannick, rassurez-vous que tozoko bunda awa boboye pour des crispations et salama.
ba quitter ba longola bandeko na biso nyonso wana na ba cellule na bango oyo baza ko souffrir oyo pe baza na ba prison à ciel ouvert bazonga mboka na bango ba Jomi ba nani Moïse Katumbi ba Mbusa Nyamusi na bandeko mususu oyo peut-être na tangi ba kombo na bango te baza na prison à ciel ouvert, c'est-à-dire yoko kati sa frontière ya RDC au quotidien. Alors il faut balongola bango na Burumbu wana balongola bango na Kasho wana mapona miko salama na ba préalable wana nyonso soki kokisami. Donc rassurer ndeko Yannick que eloko wana tozo telemela ngo makasi yango nde ba réunion to ko banda partir ya lobby pona makambo nyonso wana kala mingi te boyoka communiquer moko to ko sala ya rassemblement. To landi yo ndeko Shid Bavon Mwamba sikoyo yebisa biso ndengo yaki soko zaki na makambo susu oyo o lingaki okabango na biso na ndenge biso totuni yo mituna oyo répondre biso tozwi penza ba réponse na biso ya mituna sikoyo yebisa biso tamso yaki na makambo susu oyo olingaki oloba oza sikoyo na voie libre pona yebisa biso. Merci beaucoup mwana mboka ndeko Yesu Kitenge. Eloko oyo nakoki koloba ezali que biso na opposition biso ba vrai opposant ya système ya Kabili totika ko développer langage ya que to sangana po to kanye maponami na ba candidat na présidence totika langage wana ezali eloko oyo ezali boutique na aner pour justifier échec ya opposition soki ba sanganité majorité ko gagner bango majorité ko gagner biso na bilan nini majorité ko gagner biso na résultat nini ya gestion batu batika makanisi wana moto nyonso oyo toko kamata tozuye tobimisie lokola candidat na biso ya opposition contre moto nyonso oyo bakobimisa ya FCC ya ex majorité présidentielle toko battre bango soki élection esalami na maboko nete ya basango élection moko transparente élection moko ya malamu toko gagner yango moni bazoko ko invoquer babiloko oyo ezali non prévu na loi électorale ba machine à voter wana ba tricherie déjà ko implanter des corps ya tricherie avec un fichier électoral kobo ya IDPS a remplacé mutunaye na seini bozo boya pona nini nyonso wana etalisi noir sur blanc que ezali des corps ya tricherie makambo wana bokanisa malamu bana mboka que 2011 tozalaki na opposant moko boy toujours créé ayaki alobi na président Feu Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire que il faut promettre un gars déjà qui est la premier ministre pour tout ça dans alliance. Alors mon connaît kaka il faut unité surtout tout ça l'unité te ba ko gagner biso lelo ba même bilongi wana même bato wana bazaka kana mayele na bango moko wana que ceux qui to sali unité te ba ko gagner biso peuple ko kende ko voter bango na bilan nini peuple ko voter bango na résultat nini ya gestion bato bazo ko souffrir na mboka oyo na lolenge to sali boye insécurité bipai na bipai alors eloko na linga kito kabola ou bien oyo tuna kinga mutuna penza yango wana te alors yango na bakisi mwana mboka Yesu Kitenge ndeko Yannick ndeko Gilles Bavo merci za Yannick abo matondo ka ndenge président Yesu a présenté nga awa mais question na landi makamnyo solo bi est vraiment très intéressant mais naza na question moko otuna eza à propos ya moto yo lobi o ayaki tango fait papa na biso Etienne Tshisekedi que son âme repose en paix le Mahatma tango ayaki koyebisa ye ke soki tosangani te il faut batu ya oyo bakomi lelo forum de coupables et criminels corrompus ndenge bazobenga bango na bandeko na biso ya bakombata awa oyo bakomi lelo bata FCC mais
pourquoi pas bino bokoki motuwana boyebi que chaque fois yaka ayaki pe amekaki pourquoi pas tour oyo bo suspendre boyebi ça y est bo pas bo éviter ye aya na babiloko oyo ezalaki na 2011 na 2016 soki tant papa na biso Tshisekedi azaki en vie pourquoi pas bo éviter ye boyebi déjà misala salaka pourquoi bo yambaka ye kaka aya kaka na ba message alors boyebi alors que boyebi agenda ne na simeza nini. Merci beaucoup ndeko Yannick. Souci ozana ngo wana ezali souci oyo biso batu oyo ba opposant ya système tozali côté lemela déjà ndengo ozoloba wana ozoko réveiller lisusu biso mais ndengo ozoloba wana yebaka déjà que état d'esprit wana yango ndezo ko animer biso yango natalisi bino que ata tozi mwana muke lelo contre candidat tobimishe candidat bango élection mapona misali na lolenga solo tokokanye bango toyebi ye très bien toyebi bango très bien balingi basala jeu moko boye pour justifier que baleka biso ata na 1% oso tosanganaka omoni ke Shadari alinga leka te baleka biso ata na 1% yango wana toboyi biloko wana toyebi bango très bien alors toko écarter bango ata na makelele ya makasi bokoyoka yango bokoyoka sango po kala mingi te tozana ba réunion na biso donc ti seni abimisa liste définitive bokoyoka que non tozobanda ko dévoiler ba faux opposants ngai pe na ko yako tangela bino ba kombo na bango awa na tangela bino na kombo na bango et puis na tali ba émission awa pe na ba local awa et leki na ba chaîne nyonso na tali si na publier yango pour que boye ba ke tozali inféodé et tozali infiltré na ba tel toza debout mwana mboka Yannick toza debout mwana mboka ndeko Kitenge Yezu toza vraiment debout donc batu wana tozo dénoncer bango tozo kolongola bango na makasi mbala oyo mais sikoyo question musu naza nango soki ba préalable oyo bino botie mpona kolibérer mpe kopermettre liberté ya ba prisonnier politique entre autres Diomi Ndongala Jekoko Mulumba baza ebele j'en passe mais soki sikoyo ba préalable ane ekokisami te avant le 23 bon elingi elakisaka bino bokoboya kokende na maponami parce que ba préalable ane ekokisami te alors bopesi bango susu bolégitime bango susu bopusi bango susu batikalaka wana. Merci na mutuna wana eza mutuna oyo na uta ko répondre na mission moko susu lelo toko légitimer bango nini parce que bango moko ba reconnaître que Mobeku eleki moto oyo aza makasi moto akozala makasi koleka Mobeku te par rapport à temps aza na troisième mandat te akokende susu wapi tozozo bokonzi na biso ya peuple tozu yango ba stratégie nyonso ezali ya ko révéler awa na bitani oyo ya mike oyo te ba stratégie ezali seni abimisa nano liste nde tokosala na émission oyo ekozala émission ya réalité ya makambo parce que muntu oyo yebi koza susu na mandat te oboyi ko respecter mibeko ya mboka oboyi kotosa recommandation ya Senko yango nde ezokwamba kamba mboka na minute oyo aussi comprendre que oza na bokonzi te au désigner de dauphin na yo boni okotika tokotika susu na bokonzi oza ko appartenir déjà au passé oza déjà conjugué dans le passé oza susu mutu oyo kokotanga susu mokonzi ya mboka te c'est-à-dire soki tolobi ke ifo maponami ya solo esalama maponami esangisaka ekabolaka te yango maponami po esalama bango ifo bazala soki bango baboyi toza na application tokosalela. Merci wana ezalaki bamituna na ngai ndeko na biso kuna na mboka République démocratique du Congo toza na bino tozolandela makambo ndenge ezokendela nayebi te papa Yesu oza na eloko ya kobakisa ngai na ntina nasololaki na sepeli nde tosololi boye totambusi makanisi na biso mpe balandi radio mpe balandi radio lisanga nayebi ete basepeli mingi na ndenge ndeko Jules Bavon Mwamba asala intervention na ye mpe apesi baréponse na ye claire ndenge azalaka comme d'habitude nayebi te soki ndeko Jules Bavon Mwamba aza na liloba ya kotia mpona koclôturer émission. En tout cas napesi bino matondi mingi nazali toujours disponible pour répondre na ba émission na bino. Merci pour l'invitation.
napesi mpe ndeko Yannick matondi mingi mpona bamituna na ye ya moto ya mayele elakisi ke radio Lisanga ezali radio oyo etondi na bato ya mayele vraiment mituna ya mayele mituna moko ya qualité na bino nyonso mibale donc nasepeli makasi donc bandeko na biso ya Kasai bazo souffrir bandeko na biso ya Est bazo souffrir donc tozali toujours na besoin ya lisungi na bino po tokóma na baterrain wana tosunga bango toporte bango soki radio Lisanga asungi biso na kopesa message wana na bana ya RDC nyonso bazali na bipai à travers média na bino elandamaka partout toza na besoin tokóma na bisika wana eza bisika oyo ba victime tokozala na chance ya koyeba nombre na bango te bakufa parce que tokambami na banguna ya mboka tokambami na batu ya mabe oyo balingi mboka te yango tokozala na chance un jour toyeba vraie statistique ya ba mort te ezali pasi mingi napesi bino matondi mingi merci beaucoup. totondi mpe botondi mingi tokokontinue kotravaille na situation wana mpona koluka lisungi na bandeko na biso ya mboka République démocratique du Congo mpo bokende kotala situation ya bandeko kuna na intérieur mpo basouffrir mpe bazosouffrir mingi. Merci su mpona participation na pokwa lelo. Matondi mingi mwana mboka Yesu Kitenge. D'intérioriser l'alternance comme vertu démocratique, car il est louable de quitter le pouvoir dans la dignité. Monsieur le Président, il est temps de vous en aller. Monsieur le Président, il est temps l'heure à sonner. Monsieur le Président, il est temps de vous en aller. Monsieur le Président. Radio Lisanga topesi bino moteza ya bino Yannick Aboa Matondo na ndinga bomesani ya bomesano tolingai to papa yesu lelo tozo ke vacances ou bien eza semaine prochaine te semaine prochaine to ya susu to ya susu wana ndesko to ke vacances donc ndenge ndeko Gilles bavon mwamba auti koloba ngako nazo benga onda kala te nazo ba requin parce que requin boyebi musala requin musala ndeko soa kolia ko boma batu donc batu baza na mboka République démocratique du Congo bata les petits oiseaux na Londres bo benga kite lobby ndenge bo prometaki bo pesa ba kesho po na tuna président Yesu Kitenge groupe ya les petits oiseaux mwamba El Groningen Rigen Mulumba na zelaki ba kesho na moni yango te mais en tout cas na radio ya prochaine radio ya tout ça la jeudi prochain na ozela ba kesho na bino na préparé qui pour naya plutôt sur la papa et soumet bon mon anité mais c'est pas grave na pesibino nyo sombote tokutani jeudi prochain na zongsi malobe pa président Yesu banjardo isanga mbote mingi Yannick Aboa Matondo na kata studio na pesho pe matondo mingi Yannick Aboa Matondo na pesho matondo bon izaka yokaka izaka makamwa nzambe na bana to lobi ete atako to lelaki moto na mikili mia mpoto mikolo ete ndenge eshofaki sikoyo pe mbula ebeti ba température ekiti esali ndeti biso na Pays-Bas esali ba moko mwa malili bino mo boyebi Pays-Bas donc ezalaka ndenge wana instabilité na biso ato elaka mingi na temps eza te lokola kuna na Afrique ezalaka mingi nde na système politique yango nde yaka koinfluencer susu instabilité makasi na économie. Mais yango wana nde tozobunda mpona mbombana ekota bato base retrouver po ezali possible ezali likambo moko bato nde baza kobebisa mais ba dispositif nyonso to ezali oyo kutu kobana na ba dispositif naturel eza na Congo eza na bamboka Afrika po makambo ezala malamu bato bazala na bomo yoyo ya malonga. Donc, wana message au boibité na ko yebisa bino te que message espoir parce que espoir eza pona bato yo baza lisusu na makasité ya ko réaliser makambango moko mais o eza message ya réalité voilà courage poso ezo ya jeudi to za na bino lisusu
kaka na bangongo ya biso entre 19 à 20h heure na biso. Bye bye. Penser au troisième mandat est aberrant. Voilà déjà 2 mandats la présidence. Nous pensons que l'alternance